Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour, 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 bonjour. Bonjour la grande famille, bonjour Balandinho Soya BBC. Mpoï TV, bonjour Nabino, bonsoir. Pardon, et si que vous les bino partout dans le monde, j'espère que non. La grande famille, vous allez bien. Bissopé par la grâce, n'aloba toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota, aimer, partager. Ceux qui ont la dibosso, s'abonner et que ça, vraiment, bisso bien, makasi, mingi. Voilà. Alors, bah, toujours que non, maman bébé, c'est un kanayaka, juste qu'à pour hôtel, mais anti-valère. Et puis, narako interpeller les sous-bateaux. Alors, ceux qui ont la liboso, nazo invité yo, nazo senga yo, zo kiti na yo ka vanda zala à l'aise parce que vous a jamais coutu déçu. Awa na chaîne ya BBC Mpoï TV. Voilà. Famille Libota, ba shalom, le péchalof, ba bonjour et voilà quoi. Les na yeli bino vraiment li solo, bino moko bomoni déjà titre nanga. Bomoni pe photo ya miniature nanga. Pourquoi pas na partager mouke na oyo na yoki na lisolo oyo ekwela ki biso hier na sur les réseaux sociaux na communauté na biso congolaise ya que non il y a une femme mwana mwasi moko abomi mobali ndenge nini abomi mobali par rapport ya que non asangisi mibali quoi lokwa mibali bakutani et voilà makofi betami et voilà moko akufi. Alors tobengi to tuni c'est quoi l'histoire ezandenge nini boyebi réseaux sociaux mtomto ya kana ba version na ye et voilà. Mais na lisolo oyo ngai personnellement mama BBC na kokende mingi ko pesa conseil ou encore côté les melape bandeko ya basi. Et pourquoi pas pe na ngambu pe ya bandeko ya mibali. Mais attendons voir totala ndenge toko solo la awa. Et voilà, la fille en question, abanaï kobimana mobali o yakufi na kombo soki ya Patrick. Et se fait-il que babanaï pe ko vanda ndaku moko kanenge zalaka yaka to fanda. Et voilà, et comment nango kalezalaka ba problème, ezaka moi soni moko mais aujourd'hui et comment nango temps normal hein. Makamwana yaka to fanda to bana omona ngo mingi peut-être na mboka libanda bokutani to vandi na biso déjà et au fur et à mesure et voilà mobala ya bali omona pe mususu pe bobalani te bokabwani pe lisusu et loko wana pe komi pe na Congo na biso ya que non moi c'est que peza koti déjà na Palestine na mobali ba komi ko vanda ba osala pe ba plan na bango ya que non ba kobala na et partout ka ndenge zala ka tozomona Tozo mona peza baza peza voilà avant na déjà na mobali maintenant ba finaliser à tel loko mon côté voilà na famille mais na ba projet na bango ba lebi que non to sala boy mais en même temps bazo fanda déjà ndako moko alors yaka to fanda wana ezala kaka na bato to ba bima libanda mais na minicho komi pe na Congo na biso komi na bango e komi na ngo ko salema e koma nango kaleza que non moi si ba pieze mais voilà ba ke ba tiki pas na famille ya mobali et avandi kuna aboti et puis bazongisi bon voilà. Alors se fait-il que non la fille azaki fille moko oyo aza fille moko pardon parce qu'elle est vivante aza fille moko oyo aza donc tokyo lo ba que non aza fille moko asila makate donc azo sakana trop na mibali aza donc elle est infidèle ya. Elle est infidèle. La fille, elle est infidèle. Oza la mobali, ovani pe na ndaku moko na ye malgré na mobalani te mais ozo bimaka pe na mibali mosusu et c'est fait que non le monsieur au Patrick o yakufi akokaki na ye lisusu te. Mais abana kolinga na ye mwasi bakabwani. Na kokabwana na ezalika ke non mutuna no abendana mais bazana bango sikona kozala wana
la fille abandé neka ko ndenge déjà zaki déjà na virus wana ya koloba ke non ya infidélité. Moi na mobali omoni déjà moi si azana ba infidélité yango kitoko yango ya ndenge nini mbongo ye muto abandé ko peso mbongo comment po ozala vraiment donc bo excuser nga ya koloba ke non oza stupide jusqu'à ce niveau. Et ce qui bongo te azui pe moi si amemi na soi disant na nani na ce qui na training, ce qui na gym. Gym wana kene ko komisa ye kuna zo futela ye gym, abane ko kende na gym presque. C'est-à-dire que non les messieurs au Patrick akufi Tokyo lobake non akufi na buzo bananu ya ye moko. Je vais m'expliquer tant on a oloba bongo. Bon moni vidéo on a chelibino. Eza un bon jour à landali akende susko bundisa. Akenda donc il y a zai kaka soki a suspecté. Oyebi ke non moi si déjà nazana molimo kindumba. Mais ozui ozana n'esprit wana ya ke non okenda kolanda mibali o nyonso bazo play around ou encore bazo bimana moi si ango. Oyebi moi si azana kindumba. Tant mieux ko tika oyebi ke non oyebi te ke non. Donc oyebi ke non moi ça sala kindumba. Mais oza toujours wana. Et ça mususu ozo bimana moi si ba oyebi soka moi si non sala kindumba mais omona ango te. Mais ya bande ko mona ango. Abana penza ko mona kindumba ya moi si. Et puis il était courageux défaut na ezaki ke non abane ki pe ko affronter. Ce que amoni un monsieur là amoni mon garçon moko boyepo na sima moi si na ye ou encore nini azokenda kolandaka ndezaki siko mabe parce que balobi ke non soko za na moi si na kati ya ndako yo ndoko éduquer soko koki ete zo ba banani na yo yo so yebi déjà ke non idéologie à moi si oza infidélité azana ye fi moko ya bien te on dirait zaki esprit de mort ezaki c'est latindeko to condamné te eza ebembe asa akufi ndeko na biso mais to condamné te to il faut to lo ba vérité bientôt pe ça peut conseil na ba ndeko mususu ba tikali peut-être ba na ba ka o ba se comportera pe ba comportement moko na ndeko na biso vidéo oyo boze na chela bino maloba maloba oyo ezoleka na vidéo wana akenda akutu nanu avant akufa c'est-à-dire que non aza mutu moko boye ke non ye moko ba na ko minyokola. O balwaka esprit de mort elata nango mutu elata nango ye boyoka. Yo beta mama beta. Beta. Yo, c'est ça la version de la justice. Boyoka. Il azaki pe muno comme avec ma casité. Wana na gym ayoki kaka déjà na gym ango zo futela mwasi yango mbongo yenda banayi ko futela mwasi yango gym il paraîtrait siko pourquoi pas kasi okata ko futa mbongo yango bande makambo susu difficile à comprendre Et puis les messieurs Azalaki, ils prenaient vraiment la bière. Abandé comme la makasi. Oya kufi wana. Abandé ko vraiment comme la masanga. Au moins ba courage mususu mutu mususu Azalaka boy. Ceux qui a mélité, Azana est normal Ceux qui a meli kako oyo ka mususu na o melele na nuboki après na quitter la e. Donc lorsque o meli, o koma kasiko, donc l'esprit wana yesiko. Donc à la vidéo on a chelibino la grande famille alanda ki akeneki susu na nani kuna na jimango. C'est-à-dire que non na gym awa bazaki déjà basi ba lingeli e boule ake kuna boyo kanenge azoloba na obeta bino yoko beta nani abane ko cha munoko na yoko beta nani bazaki basi ba lingeli déjà boule to la boki ne ba ebisi na nani na nani na gym ba ebise ke no soki yozo cha bazua na ya pamba fi wana aza mwasi na ngai te toyebani ne kaka awa
bozolanda au fur et à mesure bomoni ba makambo mususu yo moka no passer kaka oteki pe ka mwasi na bazuwa boyoka boyoka Tu peux partir. Bandeko boyoki boyoki mwasi aniyaki yepe wapi na gym ake kolanda bana mibali ba o basala ka sport o azo filmer video oyo mwasi yango ye moko na baneko filmer batuni esiko banani ba maître wana batuni siko fi mobali na bi déjà esila kala déjà esila kala sikoyo mobali abandeki kozwa ba courage ya kolanda mwasi pona nini zuwa et quelque part pe abandeki kolibere mike moni bibasi mususu ya miyibi mobali azolinga yo lingi na yo yete okomi ondi ozoshinaka ye pona nga ndenge na comprendre la fille amonaki déjà faiblesse à mobali peut-être abandeki kolibere mike ya kobondela ye peut-être akoki ozongisa molimo akoki ozongisa bolingo mais fille azalaki na bolingo na ye te asali nini akomi kaka baosolola azolibere mpe ye boyoka ndenge fille batuni fille boyoka mobali alobi nga nazoyebisa oke no aza fiancé na nga boyoka siko ndenge ba coach wana ba otuna siko fille boyoka Dès ici la kala. Sony. Pati, tu peux partir. Ayebisie, tu peux partir. Siko elaleli mwana mwasi opona nini elaleli parce que malgré ya yebaki keno esila mais elle abandeka ta air moko kokutana na mobali alie pe ya ye mukie babandeki kokutana bozo comprendre boyoki ndenge mwana mwasi alobi déjà esila kala parce que le monsieur alandaki mwasi na gym ayoka ika ndenge ayoka kabazuwa na ye wana keno o boye donc ya baneka soki ayoki ka suspecter que no mwasi boy mibali ya bongo bazalaka esimbi te mais okomi kolandaka mwasi on dirait likambo c'est-à-dire que no le monsieur azaki déjà un esprit moko ezaki esi elataki ye ba coach batuni ye siko est-ce que kuti nga na ye na hotel nga na ye po na fiancé na ngai ok batuni siko la fille aza mobali na déjà esila kala et le monsieur a commis quiet alandi sikoyo mwana mwasi nde ya yebise que non est-ce que tu peux partir siko situation mususu eza awe eza nini mwasi oyo au fur et à mesure kaka à partir ba biloko oyo bazaki na ba obima na coach te mais au fur et à mesure nde yaki ko banda ko bima na garçon oyo abetaki oyoyo na babulu ka ndenge za ke non na ko prouver mobali oyo na ko prouver jo oyo bozola na ndenge ezalaka sikoyo mwa mobali oyo biso toyoki ka alobi ke non akufi mais le monsieur Bitumbeleka déjà 3 semaines passées il était à l'hôpital dans na 3 semaines nyonso il était à l'hôpital avanda moi c'est avanda qui soki pas na bango soki wapi place à futelaka avec na coach ndenge ba expliquer biso ba version en nzambe et le monsieur oyo akufi soki Patrick ayoki ke non il paraîtrait que non coach azakuna ye wana inde bien maya sa meli masanga aye akuti siko fi na coach
ne ekomi changement na babandi ko changer ma parole et la fille azwa ki coach il paraît car ndenge ba expliquer nga bato Lubumbashi toyebi keno ba makambu ba version eyaka ibele nga mama BBC na ye ko confirmer binote keno ya koloba ndeboye te ngai na bengi pe Lubumbashi position ba pesi nga version o ndenga pe na ye koloba naza pe na ba audio naza pe na ba message awa. Tant aussi que Patrick wana akomi mwasi alobi azui coach ache na mutuka na ye abanjo ke negotika coach pa na ye ye Patrick asukite amati moto abandi kolanda bango ti place mwasi abandi ko kende ko nani ko tika coach e pa na ye siko à vrai dire ce qui pensa que nos relations ezalaki na Patrick peut-être la fille a mati sa coach na kati ya voiture te ou encore coach va nga ko se retrouver na kati ya ndako a fille te. Le fait que la fille a zo ki coach a sauvé a tie na kati ya voiture to kende. Ake ko tika e Patrick a mati moto alandi bango na ko landa bango kuna nde koma ki sikoyo ya bitumba nde bomoni video wana oba niatie makofi. Oba niatie makofi ezaki sikoyo nanda ku kote kuna libanda lopangu ya coach. Ne kuna ba ni attaqué ya suka ki kuna ta zwa ki susu na moto. Est-ce que boki ko imaginer? Est-ce que esprit ni l'attaqué moi mobali? Et on nous informe ya koloba que non, tango a comme une étape wana, le monsieur a kotaki hôpital. Ba katiye, ba suki, ba intervenir parce que asala ki hémorragie externe, hémorragie interne. Donc cas ezalaki grave. Na moment nyoso ya 3 semaines azaki na kati ya hôpital. Mutu azwaki soin na ye, soin médicaux na hôpital ezaki coach wana. Coach wana nda azwaki vraiment nini soin médicaux parce que a reconnaître ki ko beta mutu. Et na 3 semaines na nyonso, la fille abadai ko kende na hôpital. Et famille ya mobali parce que le monsieur Patrick wana il est orphelin de père et de mère. Famille na ye et porta ki coach plainte pour na likambu wana. Après famille eye ko retirer plainte pour na nini soit disant que non notre ndeko na biso pe alekisi. Oza mobali ya liboso te oyo ya ye ko bundisa. O komi on dirait ta 3e 4e parce que ayoka kate to pe kisake ba makambo ayoka kate. Famille et retira plainte. Famille anani ya Patrick et retira plainte au ba nani ba porta ki plainte ya nani coach. Famille et salinini et retira ki plainte ya koloba ke non oza ya mibale oza ya liboso te ke non o nani Patrick akele ko bundisa. Musala ne zakara ya ko kende ko bundisa mibali ya ko azobi mana mwasi nanga et si longtemps ke non mwasi alinga ka ete. Alors Patrick akufika lobi wana te ya kolo nani ba bundaki lobi wana te e mbala moko akufite. Histoire ça fait déjà 3 semaines tant ba beta ki 3 semaines nyonso il était à l'hôpital. Nde akufaki nde lobi. Nde histoire ebimi. Ce que histoire ebimi, la fille na minicho il est dans ce qui il est elle est arrêtée parce que ba kangi azana prison. Si ko coach na master na ye basali nini ba kimi. Si ko coach tango bazwa ki courage à kobeta parce que ezaki c'était devenu de trop. Coach a comment ki pembeni ya jo ya fille poani parce que fille pas bané assez prononcer ki ya koloba ke non et si la kala. Et si la kala. Ah oui, ça dans la prison, hein. Ceux qui sont en prison là. Tu sais que la fille là elle est fiancée. Yo moi au Kenya là non. Moi dans même ça va fiancée dans ma lèvre. Si vous Kenya là, Dès ici la cala. moi ça va ici là cala, ce qu'on sait. Oh, oui, qui go, on est ça. Pati, tu peux partir. Aébissé, tu peux partir. Tu peux partir. Yango moni pe famille na ye éthique et keneki ko retirer plainte ya koloba ke Patrick a oyo kate
to pekisi makambo oza mobali ya liboso te aye ko bundisa nde musala na ezaka ya kolandaka ko bundisa bazua moko mal placé. Moi je peux dire que non, la fille alinga ki sous Patrick ite alinga saboyi asaki saboyi na ye Patrick Patrick sikoyo. Le fait on a Patrick a libéré parce que c'était un gars au balobi que non a comment qui ko débrier na e bien azalaka déjà a débrier kate kakaba bilamba nzamba sali grâce a comme na mo boutique wala na nani wana ya hypnose et voilà a commerçant azo défendre bien na business na ye et puis aza mutu moko ya bazou moko mal placé et puis il prend beaucoup la bière. Siko moi si na minute yo ba arrêter ye ba coach wana pe ba sali nini ba kimi nini ngana bino. La fille l'avait renié devant les gars à la salle de sport. Il est quand même allé se faire tabasser à la maison. Bolan. Donc toroki ko loba la fille to loba que no fille déjà aza fille moko mabe. Fille aza infidèle, mais une fois ce que somoni déjà moi si aza déjà na infidélité. Pourquoi insister na genre à fille à bongo? Oh mais lo liwate. La majorité ba tu vas comprendre tes amis bali mususu elobi atapera ba petia wa lobi que non bazua ya boye mal placé que ko kufa pe likolo nango non. Maintenant ya kufi, la fille elle va continuer peut-être vie na ye. Mutu mususu peut-être ndako bala ye mais yo kufi Et là mutu mususu lobi que non wana peut-être qui dans l'esprit des morts. Azali un esprit des morts le monsieur. La fille avait ania qui est na salle de gym, na salle de sport. Ania qui est parce que kenda ki kuna ko sa mobulu. Donc tant que na salle de sport ezaka jour mususu donc ezala donc et comme qui il y a donc ba coach na ba kanela ki esiko po eleka ki akoma ki kolanda bango na salle de sport ko kende ko bundisa bango ko kende ko finga ba menace boko bo ezala ki ya bien te yo zolo ba keno aza fiancé na yo ba tuni fi kaka wana sur les champs na salle de sport fi alobi que non déjà ici la kala boyo ki ninga alobi awa déjà ici la kala bo mona ba makambo ngo sko fi alobi namoni awa na ba message ba komi awa balobi ils seront réintégrés après leur procès. Patrick est un violent et récidiviste. Ceux qui visitent, ceux qui n'ignorent. Avant d'agresser à Armand, ceux qui Arnold, il a déjà tabassé 2 ou 3 hommes, gars, vie qui n'a jamais accepté la rupture avec cette fille et en plus il est allé attaquer le gars à domicile. Donc et si la kanango relation et si la mais yé abane kondima na ye rupture wanate donc séparation wanate yango koma ki akende kodo mabe ayoka boye kuda ememi na liwa ata to koya ko condamner la fille ezaki te que non abane ko play yango à rendre que non hypocrisie elle était ouverte ya koloba que non déjà et si la kala likambo ngo nini et si la kate Patrick n'a pas dit qu'on dit ma séparation en athée. Et t'as la kuna siko ebemi ye. Ndeko moi si yo nengozola nanga tangane na zabo na yebi ke no ouais c'est si na lingi nanga yete. Donc na okobi mana mutu mususu parce que na lingi nanga yote siko yo siko zotinga makaka nga ozotinga makaka nga oye kotinga mawana liwa elandi yo. Botala ba makambo. Son choc à la tête est dû à sa chute dans le caniveau d'où ses vêtements trempés et sales. Il a passé 3 semaines aux soins et a même été opéré aux frais du coach. Donc coach mutawana ko foute là, abane ko foute ba soins médicaux vi que no yenda beta kai.
aux soins du coach Arnold. La famille de Patrick avait même retiré sa plainte suite aux antécédents violents connus de leur fils, même par le service de police. Bref, il est mort de sa propre mort qui somo. Ouyoki? On peut toutefois courir que non, la fille à Zandumba, Binobasi Bobomi, yi, toko condamné. Mais fille, du moins, elle doit assez prononcer qui non, naza li susu na yote na banayi na linga ki yo li susu te et informa ki déjà batou. Je crois boyoki famille ya mobile ya mwasi ya garçon na Patrick. Bref bandeko nde lisolo yango na memela ki bino ya koloba keno ndeko mobile ya kufi tokoki ko condamner ete mais to pesa ba o batikali na bo moi conseil. Ndeko mwasi peso ki oboyi mobile boya ye ya NON ata dire ndine ko zo susute ata ne fiske cadeau na ye ko zo ali susute. Moi je suis sûr Patrick autant abaneka ko landa ka fille peut-être na ba mike abaneka ko pesa ye ya zozwa et ezaki on dirait que non azaki toujours na nani na espoir wana que non ba ozongana. Or c'était pas le cas. Ba fille pe à Lubumbashi. Le fille de Lubumbashi ba jeune abino ya ko sangisa ya ko china ya banini, il faut arrêter hein? Il faut arrêter. Coach Azwaki tant na ye pour ba comme na niveau que no ba simba Patrick na nzoto. Bandeko. Clavier yango wana bino nde bo commenter. Eza histoire moko boye ya Sony ya pasipe mawa. Parce que muto akufi. Fi azaki hypocrite à se prononcer qui que non et si la nango kalabane ko lingane mobilité mais oyo tokoloba que non fi azamabe peut-être parce que Patrick abane ko pesa ye ba lara mike abane ko zo yango bane pe ko assurer ye tokoloba ndeni tokoloba bongo pour ce que pesi ya pesi mbongo yo boy akolemba bia oya linginga te so mobile azo peso eloko zozo c'est-à-dire que azo somba yo espoir eza mobile mususu tango azo pesa yo boy c'est-à-dire que non on dimi ye déjà. Hey, Makambwe, la grande famille. Alors bref, c'était au moins ça. Na part ya Maman BBC, j'ai voulu partager na ba abonné à Maman BBC à Kolobake non. Yango wana ba jeune fille à Lubumbashi et c'est aussi d'arrêter na ba comportement oyo. Ce que vous avez na mobile bo sila olingi ete, bo sila na bien. O ya kei o pe kei ke bo mona na kalisusu nde yango ba conséquence. Ce que ba coach ba kimi. Moi c'est ba tu ba si ba kangi kune uzandeni. Akufa Kilobi, mais à ça qui déjà 3 semaines. La grande famille, Tokutani prochainement. Bisous là-bas. Ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.